Tant que à chaque fois naïb sarabino que ennemi à liboso ya congolais eza ba M23 te eza Kagame te eza Rwanda te mais ennemi à liboso ya congolais eza ba dirigeant congolais boyaka kofinga biso awa parce que bino bato bo défendre n'importe quoi boyebisanga bosala ndeni niveau ya inconscience o bokoma nango penza niveau ya aveuglement o bokoma nango bosala ndeni makambo tokomona kao oyo bozomona oyo makambo bosala ndeni événement oyo ya Kamere bakutaye na Kagame oyo esalami vendredi ya semaine oyo ya semaine oyo novembre oyo parce que boyebisa ngai bosalaka ndenge nini po bozwa pe courage ya kofinga ka bato bon toyebi ke kofinga eza signature na bino eza modèle na bino mais mo boyoka soni te po moto aza na dignité moto aza na personnalité mo il faut yoka soni bino siko soni boyoka te imaginez na place ya Kamere wana ezalaki Katumbi metonga tolala te ministre de la communication Mouyaya alingaka sala conférence de presse pour le baké Katumbi aza candidat ya ba Rwandais et tout ça et que zongi pour discours ya mukie kaka Katumbi auto sala Mouyaya saleli conférence de presse pour le baké dénoncer ka Rwanda te bino batu bo dénoncer ka Rwanda bo gagnaka nini parce que en réalité tel comportement bozara nango na Kagame bosi bo mona photo ya ba janga ba photo a boy ya Kagame bomosi bomona ya ba janga ba photo a boy na Katumbi que Kagame zo ba photo ya bona Katumbi bosi bomona ba janga Kagame zo ba janga ba photo ya boy na Kabila ta oya leka ou bien na Fayulu et ça la maka na bato ba yaka ko kosa rabso na ba discours à lokuta et les Rwandais nous agressent et nous sommes agressés. Est-ce que vraiment moto oyo aza na souci ya mboka na ye pendant que pays na ye est en guerre akuta na moto oyo azo boma peuple na ye à cause na comportement oyo telana no sine non seulement ba pesani mbote na liboko mais Kagame azui liboko ni so bakisi likola lipeka ya Kamere pour no laksa signe ya amitié moko bazala nango et puis signe ya supériorité ya Kagame sur Vital Kamere mais ba taliban ba yo sabino te eza diplomatie agissante ya Fachi Beton ce qui est comme na tour na bango ezara diplomatie mais ce que zaki Katumbi à la place mais ba fingi na ba niveau nyonso pour mon niveau ba bizengi mayele zate na kati ya cerveau donc comme tout na bango tikala na bula pamba cerveau sika mayela mutu vandara bango ba nango soute ponga e kamusanga que niveau oyo na opposition UDPS finga Kagame et finga batu ba Rwandais awa et attaquer Rwanda na ba niveau nyonso na ba injure mais moto UDPS a eu pouvoir Kagame a commis leur frère toyebi moto abenga Kagame Kagame c'est mon frère Kagame c'est le partenaire idéal arrêtez de vous acharner sur Kagame toyebi yende moto diriger biso yende moto mona kana ba photo amitié ya makasi bona Kagame après ba ko sarabino na ba discours nous sommes attaqués nous sommes agressés un pays agressé et cause d'un comportement ya boy envers la personne même qui agresse ton pays qui tue ton peuple même si ça c'est diplomatie en diplomatie on est obligé yo okende ko seka modèle wana na Kagame wana de diplomatie et puis tu fais ça devant tous les autres présidents ya ba pays mususu après bolingi que ba pays mususu ba porter problème na bino à cœur ba dénoncer Rwanda pendant que ba dirigeant na bino moko ba kosa rabino kala ba discours ya ko dénoncer mais na ba acte na bango bazaka na bango en franche collaboration en bonne collaboration na Kagame vidéo mo réseau circuler ya Didier Boudimbo ministre à hydrocarbures alors le jet privé à Kagame et atterrissaka nanji liwana et aka kozwa ba ministre bakenda ko solo bakenda ko négocier makamna Kagame est en contact avec plusieurs ministres basés na gouvernement oyo a solo la rana bango même sans passer par le chef de l'État des comportements comme ça après ba zo miko ba ko sabino na ba discours nous sommes bino so boyokera ba dénoncer ba lobi likamba Rwanda azo dénoncer c'est que vraiment alingi azana souci na bino mais na ba acte na bango tala comportement bomoni ba comportement na bango vraie nature na bango quelque chose au Kabila même au to finga Rwandais atikala o salati au to mona na régime
Le même Kamere autant bakanga qui na procès 100 jours. Le même taliban, ba fanatique aveugle, ba finga Kamere Moyibia. Au état de droit ya Fachi Beton Zosal. Ba kateli 20 ans. 2 ans après ba bimise ba commissaire ministre ba kangi minoko. Le lo ba comment défendre. Ba ya pe ko défendre ba yo ka sonité. So ba moni loko lobate ba ya ba finga. Inosbi alobeka likambo moko ke osoki na zui cop moyo ke beta na Rwanda na oke obeta. Vous êtes acharné sur Inosbi le roi problème. Bo salele ba vidéo ba analyse. Ti mwana bato koma ki malaise boke kundolela ye nationalité rwandaise. Ngai je suis parmi vidéo wana ezarati lelo. Nakati ya TikTok nangao. Je suis parmi les personnes où nazala pour Inosbi. Nabine oui, tu as raison. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Mais tellement bo salele ba vidéo ti bo obligé mon la bato à s'excuser. Mais bota ba dirigeant na bino maramba sala. Ba solo la na bango bien na Kagame ba sekaka na bango. Mais na discours ba yo lo ba bino makamususu, mais na ba actes na bango, ils sont en bonne collaboration avec le gars qui est en train de tuer le Congolais. Soi-disant na ba discours na bango. Et moi quand je viens vous dire que problème na biso ezaka ba dirigeant na biso ne baza ba traître. Baza ba complice la situation ya est. Yango mona ke balinga ko attaquer te. Ba yebi que situation na est et arrangera pe bango. Pour bateau ba financer ba guerre wana est ce sont les mêmes personnes ba imposer ka biso ba dirigeant mafieux ba traître ba corrompu. Ce sont les mêmes personnes. Moyen ba dirigeant na biso ba telemela bango ezate. Pour ba yebi que ba perdre ba poste na bango ba besoin ba se maintenir pe na pouvoir. Bozo quand même beko ezo bimaki ya certains membres du gouvernement bazarana ba groupes armés na bango na est. Ba financera bango et pas ba multinational oyo ba ya ko piller ba richesse bazo financer ba groupes armés wana pour ba tchaka trouble bango bazora moyen ko piller ba minerais. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi beaucoup de membres de notre gouvernement. Congolais jusqu'à quand otika la aveugle au joua ka jeu ya ba politicien. A reçoit micro boyo ka chef de l'état ba bien a aussi la discours ya état de la nation a boyo kana monoko ne Rwanda ike zongi agression rwandaise ike zongi et tika la raison valable na bango pona ko kimela Kagame koma bouc émissaire na bango que alinga justifier incompétence na ye akimeli na likambo guerre à est boyo kangwa mais na ba acte na bango tala comportement bazara nango mais ce que ça qui katumbi mutasali photo abo to kabila mutasali photo abo tonga to lala te tonga to pe mate to linga ki to pe mate mais botala binomoko ça c'est le comportement de vos dirigeants congolais, des gens qui viennent vous mentir dans les discours pour dire que voilà nous sommes agressés et tout ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Zelensky à une rencontre avec le président à un comportement ya boy na Poutine? Ou bien Netanyahou, donc le président ya Israël, a coûté une premier ministre ya Palestine, ba yambana boy. Ou bien ministre ya Palestine a pesa na mbote ya modelo. Na Netanyahou, na président ya Israël. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Ça c'est une façon de relaxer faiblesse na biso. En fait, les actes de faiblesse de l'autorité ne sont pas relaxer rapidement que donc, mais en vrai, guerre wana et profita na Rwanda te et profita na ba pays puissant o baza derrière Rwanda te et profita na ba multinational te o baza sima ya guerre wana te et profita pe na ba dirigeants congolais bazo diriger biso. Intérêt na bango ça va se maintenir na pouvoir ba continuera ko yiba. Ce n'est pas Kagame ni les M23 de tindara ba dirigeants na biso ba matisa to ya dollars. Ce n'est pas Kagame ni les M23 qui ne batindara ba dirigeants so bazangi sa biso mai courant to mona rapasi to zo mona o. Bango ndem to basala rango. Guerre ya SN ko peksa biso te que to vivre bien na ba province mosusu. Mais partout insécurité, partout makamamala moizate. Ça aussi c'est Kagame et les M23? Non. Le vrai ennemi, l'ennemi numéro 1 ya ba congolais, ce sont les dirigeants congolais. Talaka na même rencontre au ya Kamere o akero senga soki 6 milliards de dollars na gouvernement saoudien. Boza na budget ya 16 milliards. Mais 16 milliards on est à na monoko. Tout le monde a angoté. Na ba acte mon ante biloko ezo mata, vie ezo komaka apasi. Mais tous les jours vous détournez des millions. Bato bazo détourner ba millions wana. Bazala tout soué, bakanga bango soutien. Et comment nanga ba beti li solo le kay nango. Bazala bango tranquille. Ba uti frapper mbonga francophonia. Boyoki bakangi nani? Boyoki ba inquiéter nani? Ba mbonga ba chile gelou, ba mbonga ba ekenda. Ba inquiéter nani? Parce que le chef ne vole pas, on vole pour lui. C'est ça la stratégie au fait.
Congolais, faut fongola, misubo tika ko jouer na baja ba politiciens. Ce sont les vrais complices. Mbote bonjour, na bile bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na Ezui. Ezali pour mon branche moko to tia la chaîne de Libération Océan du Congo et pas auto kabomba komani et pas auto panzaka to sasaka. To bela kamota papa le moloto ekita ezikisa kindoki moloki assassinat. Yaba kambiye ko Congo et pas auto analysaka ensemble. Et pas oyo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to sala ka bomo éveil patriotique et pas oyo to lola ka peuple comme ina bolema et pas oyo to chaka le tono nzete poete to benga yango malamu et pas oyo to sala ka musala ya Jean-Baptiste et pas oyo to ka bomo basinzili ko beta kambela ko ba ite tango ezali mabe to la tamula to motumba et pas oyo to telema ferme fidèle ko la babuka pour la cause de la ya République démocratique du Congo. Et pas automobile la camarade encore on a besoin de laborer on a besoin de bêcher fouiller ne laisser ni place qui la mer repasse Ezui la montée religieuse toutes les mébiso passe au tout monde et tout la République démocratique du Congo na banzi était molandi vidéo ya mona mwasi na bokebi pe na mikolo mileki to tira kiblo audio bande ko est bitumbe ko baba ko benga biso ba réponse na biso ezali to zongisela ki ba kasi tina ya ko cheza nite pa mate etumba auto ko bunda yango na concurrence te etumba auto bunda ka yango te pa mutu boko futa ngambongo na bunda ka yango na mayele pe makanisi na ngape na motema pe netinda ya nzakomba kosunga ekolo wa biso lokola nzamba loba pona Israël ya ko kanga bibebu na ete pona Israël ya ko beli la tongo midi poko po ete libote ya ilise kwa ndenge ngai pe pona République démocratique du Congo toko kanga mon côté ata ko bitumba ata ko ba complot ata ko ba mbonge mpela ko zanga to bito ko tele makaka poete ezali ekolo wa biso bolandi vidéo ya ndeko na biso mwasi bandeko na ngai to longwa vers ba politiciens so ni boko yokela ngai te na bandeko mususu ba lobaka ya moto ko bimaka bolole politicien ya malonga na République démocratique du Congo azali te bango nyonso baza na cercle vicieux bayebi trahison bayebi bandeli ya bitumba oyo pe bayebi masolo o koleka ngai na yo auto ko landa bango pe ko betela bango maboko Vital Kamerhe vendredi moleki bolandi ndeko ye moko Félix a dénoncé ka momone pe ba che photo na likolo ndenge ni bazala kana ye lokwa mwasi na mobali bitumba Félix a dénoncé ndenge ba ko kumisa ye Félix ndaye ko dénoncer Félix ndaye ko chapole abimisi mindele poisa tondimi iyo kasi Félix na Kagame muto ya dénoncé ka ba ko zala ndenge wa boni Vital Kamerhe azali moko ya pantalon na mokaba na Félix oyo malgré bakangie pour l'opération 100 jours akokisi 20 ans moyen au Félix abimise na boloko apesi lisusu bisika e misolo ye wana kele ko kutala Kagame bande ko la ngai guerre ezalaki na este bauti kokunda 50 bana mura na Lomingo ba politicien bayebi to bayebi te Patrick Mouya ya yebi to ayebi te ba lobby 50 mura bakufaki bakufeli nini balobi mboke ezali ya biso bako finga peta tamo konza ekolo makamo mako mema beta tamo konza ko dénoncer to kota na ba wazalendo to ko bundano etumbo to yeba nini moko leka batelemi bakei boyebi likambo na koloba pe na lakisa kabino likambo ya ba mandoki ya biso ya ba M23 oyo ba wazalendo bakende kokuta bateni ba biso to ganga to lobambala ombala sika la mikolo mibale ya voice na tela kibilo bandeko to perdre 50 bana mura o ba uteko kunda ba na Lomingo ambiska na bomi bango pe ba repusaki bango pe ba bundaki bazwi pe ba matériel la bango ba botoli pe minduki ba kuti pe sekele kasi nani ya bomi bango obi e uti wa obi o e bomi tous les 50 bana mura o ba repusaki yena na zotra yi Congo nani aza ko boma ba Congolais tshela na papa Etienne Tshisekedi à ces relations de bon voisinage. Il y a quand même certains voisins qui sont à la base de la tragédie que le Congo a connue. Si vous êtes intransigeant par rapport aux compatriotes qui auraient commis des méfaits, les gens ne comprendront pas que vous ne le soyez pas, par exemple, par rapport aux voisins qui ont également commis des méfaits. Quelle sera
à l'attitude que vous allez adopter par rapport à ce qui s'est passé, notamment la guerre qui a été imposée au pays. Est-ce que M. Etienne Tshisekedi et son parti politique, une fois au pouvoir, va relancer peut-être un tribunal ou peut-être porter plainte contre les méfaits qui ont été causés en République démocratique du Congo? D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec des voisins, dire les jours que nous avons été agressés, si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons les cas, parce qu'on doit en parler. Les cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après les génocides du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leurs bêtises là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne nous a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on nous a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant des pays voisins. Donc ça, c'est pour vous dire que ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un... Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Na luki vidéo oyo. Bozo mona papa Etienne Tshisekedi ola za makasi ako finga Mobutu. Wana ako déplorer pour la makala Mobutu bayambie na luki yango na makasi. Bolandi makambo ya lobi. Alobi ezali ba Rwanda te. Oh Mobutu aza ko akize. Ezali biso moko ba Congolais. C'est que likambo yango yango ka kezo salama. Cela veut dire que ça ba Rwanda te. Eza mindele te. Eza te ba Congolais ba Congolais. Pour comment ceux qui Congolais a repoussé à botoli biloko, il faut ambisquer des bomi ba Congolais wa. Comment ceux qui Congolais a botoli mboka, il faut ba bomi ba Congolais wa. C'est que papa Tshisekedi a découvert ka eloko moko. Yango ko ka ko ma président de la République démocratique du Congo te. Yango sengela ki ba boma ye. Parce que ça qui peut ba secret o ya yebaki. Que bato ba boma ka ba Congolais ça ka ba Congolais no ba paya to ko sela ka ba paya. Bande ko langai to za mitema ya ndenge. Ba politiciens congolais lelo boke ko sangala Denis Kadima bengi sibino. Vous les candidats présidents nini bokoloba. Boke ko sola Denis Kadima nini poto yebi nyoso poisa ke élection ezali te. Boko kosa peuple. Boko kosa peuple. Boke ile loko kutala Denis Kadima boko sola nini na Denis Kadima. Denis Kadima ko benga bila kwa sabino na uti ko tinda biloko ko yana masuyo ko sala 45 jours. To za l'impossibilité comme les 20. Bo mona ki ba soda biso uti ko kufa. Pet RTNC makambo yo lo bagate. Congo bokiti sakatate. Drapeau ya bino ba uti ko kunda 50 moura ba kufi na mbiskan. Boni to za mitema mabeboye. Boni pe to lingi mboka te. Bino pe bato boku misaka pe bango. Bozande bandoki pe mboka la bino. Est-ce que biso ba Congolais to lingala? Obi o ebomi 50 bana moura e uti wapi?
nani yango yaki na obi nango parce que ba congolais musu bazaki na ngamba ata ko interpeller ba généraux bo kitsa bango aboko kanga bango te boko tika bango parce que ça bitumba politisé et ça bitumba Félix et bien mon gouvernement et bien mon opposant ba et bien mon ba candidat président de l'État ba bengi si lelo ba ki ko kutala ba yebi elo ko ni na esa na Congo bazo ko sabino. Bon s'abonner massivement à la chaîne à Libération. Bon s'abonner massivement mon mère de Bruno. Que Dieu vous bénisse. Merci. Na Autriche. Mon mère de Bruno. Nzamba Pambola. Équipé pour la télé États-Unis d'Amérique. Bon soutenir Bisso. Yanga bon continent Angleterre. Toza la posa la bino. Manana kunya de langa Nzamba Zalia Kosunga. Na États-Unis. Les grands professeurs Achille Mavé, Namolonga no Mireille Mavé, numéro ils ont bengo ya Vodacom, nazo bengo na yango, eza numéro de comment toile pembeni, yamba nazo komelo ba message na ebite soko za na mobembo po yoza professeur munene okenda kotangisa. Yanga mokonzi toko benga na mwana mère de Bruno, que Dieu vous bénisse. Ba maman missionnaire, maman Odette Tiwaku, natangi message ba maman missionnaire na plus 32. Bobé anga na numéro oyo, plus 243 81 32 93 396 plus 243 81 32 93 396. Ce qui vous bengai appartient un peu quand de quoi la zone a déjà beaucoup zwangai pongai bayi banga biloko nyoso la uti ko récupérer passeport à peine awa na banzi yanga mokonzi achaki mwa liboko na yelo bali français équipé pour la teba kokaki ya moté la bimisi me biloko mususu nanu na zuite Big Daniel Ngenda o esengela sela ngama ka mususu autaki pe kokufela yango mona weki kubenga bilo misolo botindela kanga ba rachaka ngana yango la nyonso na beta kambela numéro ya ngwana papa na ngai Paul si je me trompe pas aux abongo na Hollande précisément na casino en tout cas tout ça la posa la bilo numéro ya ngwana bobenga bo soutenir biso la moi mikemke poto tele mato revendiquer ba droit to zonga lolenge tozalaki maman Célestine nanga prompt rétablissement papa Michael ce qui te bengi boyamba biso moto ya océan de la presse congolaise yenda ya océan to sungana to tele baba maman missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que moto merci kabuya tika to to kalikamte pour mo kambo ngo eza isu kitoko te ba papa na ba maman Zaïroise, congolaise, il y a un sérieux problème. Mboka la biso c'est l'occupation. Ce n'est plus le Rwanda qui nous attaque. Et ça, ils sont FDLR, ils sont M23. Ce sont nous-mêmes, les Congolais, nous sommes complotés contre nous-mêmes parce que nous ne voulons pas la libération de la République démocratique du Congo. Kananangaï. Qui l'a mis de l'autre qui est tout le côté de le Fapeka, la Chabienne, na Akene. Tout sunga na bande kolanga, c'est sous tanto vandate, motomala moalité. Pourquoi il faut qu'Akambiska de Bimaba pour Mabato Basali Moussala Kitoko? Et puis bande kolangai, nini kasi tokoloba. Tokotombo la penani. Bino pe bolilika batongo moko. Loko biso to sa bato ya 100 voix. Nani akoyoka biso? Kobela la biso ezalaka ya mukia soko moninga te ozo mona na te okimi kombo komi kolabo. Ponga mota mosala na yo. Tangu na kobelela na akoyoka yo. Tosungana tala bibemo elali bande ko bamoni ba matériel ba découvrir ba bundé tumba ba repousser lobi tolo bokula gombe ko za tomber bino bokasa ba militaire nyoso baza la goma baza ba congolais teni to lataka yango wana ba pesa bango lelo bande ko bango la ba kundi bango 50 obi epanzi bango d'où vient obi Félix eloko nini osala mboka oyo tala entourage na yoko yo zo dévoiler mais bilemo bozo ke le verbe batwana et loko nini ya moto yo bokozoka ke loko pesa Kagame bambote nani nde Kagame faisant à pouvoir da bino to Kagame azali loko nini botika kokosela ba M23 makambo tonzi makambo oyo mwana mobalo azaki ya IDPS azoloba alobi politique la bino moko nde ezoboma bino biso tozo sécuriser ba congolais M23 baza bandoki te bandoki bazali nde bakonzi la bino oyo bino gouvernement o bozo tamba longo longo siko na baluka la bino ba opposant bo comprenant je à Félix boyebi que Félix akota na deal boyebi que Félix aza mabe mais bino siko ba opposant eloko ni bo sa na mboka comment bokimi suna Félix bokena ma ponami
n'a interpellé conseil Sabila Babaloba Bolobaki. Bolobaki jamais beaucoup négocier la Félix pour Félix à côté de la Moyebi. Jamais beaucoup ça l'élection la Félix pour Félix à côté de la Moyebi. Félix beaucoup bimissé Nanzela. Où sont mes Nanzela yango? Bino beaucoup pèse ma candidature, beaucoup pèse ma $100,000. Oh ils ont mis ma union sacrée, tu es bien yango. Beaucoup bimissé dans la poche la bibliothèque c'est quand Félix aime taper ce bilombo à Congo. Bon que les gars pour remplir baba inutilement. Pour boyer que beaucoup sur la bibliothèque de chèque baiser les besoins que la Félix course. C'est quoi pourquoi vous avez soutenir biso na babo solo tozo et la bino? Pourquoi vous avez ngabo lapider biso les chaînes botika moi qui les besoins pour ma chaîne ouais. Nzakomba folanga itongia. Pour l'océan du Congo nzamba au confondre bien. Nzamba au confondre bien pour tozo babo solo. Rien ne va. Élection ça le lola lobité. Ba candidat na tout ba keyi wala ba keko solo là. Kadi makoyebi sa bango pole ke mapona imalité biloko bozo mona ba fanfare ya bani na bi kadi makoyela biloko on ani soki élection ça kadi manenga zo mbe façon mona biloko amati c'est quoi ba ko banda ko kabola ko mikoloni ya batonyo so ba osala ba témoin ba ya ebo pesa banini ezali kaka façon ya koloba ke biso toza la page au cas de batia bango pression ba kolomboka biso no soto telema mais batu bazo kufa bande kolanga batu bazo kufa. Est-ce que kende EAC ya solo ndenge bozolo beko kende EAC botika Congo bongo EAC oyo zo kende kalatawa po batia yango pression na mindele bino bondimi ke bakotika Congo bongo base bamone ba mia la Congo le Congolais tant na biso ezali ya soulèvement tant na biso ezali ya kozala derrière mutute ya kolukate mutabundela biso biso banso tozalo kwa mutu moko ya libanda na ya kati toyebi mabe o ezo salama toyebi makambo nyonso ndenge ezali botika kokosela Kabila makambo nalingi na fungola bino eloko moko pona silisa Kabila kozala na majorité na parlement bon kama ndenge Kabila na majorité na parlement parce que nous parlons tant to lobaka tozolo bebele lokwa bachaku mais ça na bateau bazo sala. Et ça la bateau bazo sala. Kabila vandi le côté au le côté. Kabila aux la majorité. Kabila aux la majorité. Celui qui a l'élection. Kabila ko battre à la majorité. Quand tu battu na battu ba ko songa la mutu. Azoye bisabino lelo. Parce que bato Kabila est belé, ba postuler na ba parti politique est belé. Pe ba tchembongo la bango est belé so ba bandi campagne à Bokama. Mais Kabila ça la course c'était. Nana oko sana. Ce qui lobby bo sali élection bo moni Kabila bimi majorité la parlement. Kabila bimi majorité la Sénat. Boko mituna au Sénat zo yebisabilo bo saboni masibema. Toza na minga koloba. Mais ba pile réalité, ba l'aide réalité. Toza la campagne biloko ebele bureau bisika kosala musala ezate. Awe zanda ko ya mutapesa biso poto ya ka to tourner 15 minutes 20 minutes banye ba okele classe tam so ba makele bato ba koloba. Poto za la bureau te. Bo sunga biso la ba pile, bo sunga biso la ba LED. Toi la caméra, maman la jolie na Suisse batine biso caméra, maman bato la maladie na ye, okele ka ba dialyse ye, moi la masala ndima ko so biso caméra ya plus de 2000 ce qui 300 combien caméra ezali. Maman Jovi asomela biso caméra maman dolo que Dieu vous bénisse tala yo tiki musala ba papier to ko mona passe maman nzamba pambolo maman dolo maman Samuel Mabolongo maman la jolie caméra ezali maman tindela biso caméra la Suisse maman Jovi toi la caméra tindela biso enoki ngila tsegera biso mi balé moko bakanga biso na nyongo ya biso ko to bala ko sala tamba to ba bloquer ba buki mbongo ya bango $600 caméra moko ya munene obiwa na sailaka enoka tindela biso ba caméra mi balé tutika na moko ma caméra misoso ba otayi ko yiba biso ba tumbi nde yango ba mama ba sombaki polo ba caméra tozalaki pe lango mais tozali pe lango trépied ba uti ko yiba ba kabuya atamba mimia ba ke na ville mobulu o ezalaki mukolo balanda bango kuna bazo bango ba trépied bazo ba pile mususu donc tozala manka biloko mikemke ordinateur bilolo so boyebi ke tango ba kamwe beba ki tozala ngo te awa bilolo nyoso boyebi ke ba uti ko attaquer biso. C'est quand ils ont travaillé au sein de tout pile au sein d'un poteau pour savoir l'information. J'aime pas le quoi bousculer qui a monté t'es coup de l'ambassade des États-Unis au tabouya kabouya pour la compte à pas bon mona ba numéro monsieur c'est pas kabouya ba ni manque à téléphone donc chaîne les ali éparpillée pour que katoye ba combattre la chaîne oyo
poka katolo bakatoka okaka mongongo o bino bolingi ko s'abonner te bolingi ko tala ba vite bolingi ko bunde tumba partage te bolingi ko bunde tumba ba commentaire te misana bino ezali kaka botala kabisika mususu bokosaka ke o tolingi fali abeta te tolingi batuba beta te mais bino bosali monument ya papa wemba solo tabande ko 50 bakufi na estate mbongo o bino bosali monument ya papa wemba c'est pas du tout mauvais ya ko reconnaître et passer ki musala malamu akufi mais est-ce que ça tant on de bosala papa wemba monument tant bosala ki monument on a bobina ki ka okoko korobo pesa biso nguya eza musique to musique te arrête to fali va jouer di to zo kufa bino boko sala musique makambo mbongo o bosala ki monument est-ce que ça la ki te botinde la biso maman c'est vous avez besoin de combien Papa Bruno va bima bino bo bima na este bo accompagner loubele kota to tumba to sala to stopper ça va plan parce que quand biso baso boma ba to boka journaliste mo paradi na na sa ele matanga les autres to so ba source pio o uti na Brazzaville pour la welo pour to sala bolingo te nous avons aussi des familles pauvres mais soutien la bino ça la rappelle pembe na biso pesa la biso bien bande ko langai to tika ko ba ke to lingi Congo tant to soutenir ba to ba obundela Congo te to tika ko ba ke to lingi Congo tango yo to so sunga bakabu ya tala maite nzamba pambola ba oba osongo so mama missionnaire ba mama ya moto mojali mama jawa salam alaikum na ba musulman nga nzamba pambola bino nyoso to na mingi ya ko lobe sala biso passe bande ko langai Achille Tela et ça la kabiso passe na France et ça la biso passe ali no moke monseigneur hein liso en colo hollandais noir moto mo prêtre ali no moke monseigneur liso en colo hollandais noir moto mo prêtre to bunde to ba valeur na solo pourquoi bozo pe ki sa musique bébé mo ba fan na musique pourquoi bozo pe ki sa musique mais bozo que le lia kan tabata mbande ko la ba okufa pourquoi tozo pe ki sa musique mais tozo bina ngona kuku arrête makaba okosa wana toko la tele soute tout beau voler biso fasté bolinga ka musique parce que ce n'est pas le moment où le ciel papa yemba monument et ça bien mais natani 50 morts ba kundi ba dimanche bobeta ki musique toté de côté to ça ba congolais au balingi musique côté to ba congolais ba obungela ne te to tika ba messieurs ba beta musique là parce que ba messieurs biso o to za ba résistant biso to ba combattant biso nde to la tanzoto pe kanda ya molimo to bunda c'est pas du tout to arrêter musique de Congo ko za libérer pendant 10 ans ba messieurs ba beta ki te na libérer Congo to tourner c'est comme pendant 10 ans que musique est bêtité la poto et c'est Congo za libérer to Congo ya foncer mais sous de tout le monde que ce n'est pas les musiciens bon c'est le travail na bino. Chacun de nous a la moussana. Biso auto na Congo ya solo, bo soutenir biso pour makambo s'arrêter. Makambo ko s'arrêter sur comprendre la chaîne de libération. Que Dieu vous bénisse. Merci na Kabou alors pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma Misape électrique et prompt rétablissement la Pape Dieu directeur à recherche stratégique et prompt rétablissement na Gradia Lompinga sans mon konzi pareil biso babiso Miradissa ya que Dieu vous bénisse. Un nouveau riche gloire premier Nzambe abatté le examen malamu Esther Boluka na mama Lilisa na musala Christian Vilompinga à la servante de l'Éternel à l'ambela monsieur directeur Willy ba pour remettre Angola no bondi à botard de bono et monsieur ko komela bino maman d'Angola na mokitene Florence ya matondo bino to bunde tumba ya solo bakulaka ikala to kutana bino to bengana to sala musala ya Nzambe popo que vive la guerre en RDC.